Shiraton TV, une chaîne excellente. Une chaîne excellente. Mbote na kombo na Yesu. J'espère que tout le monde a bien, tout a bien angolula nzambe azo batela. Merci na bino nyonso ndenge bozwa ata na bino ya kotabelema na biso tikete nzambe na lola apter et merci na ba abonné nyonso ya chaîne na biso nzambe na lola apambola bino ko bosana te ko aimer vidéo ko bosana te ko partager ko commenter et que ça la biso bien. Voilà la famille. Lelo na elibino vidéo ya sika na kati ya chaîne na biso. Toza derrière la vidéo oyo to sala kwanga normal et lelo to elibino sur vidéo ya sika. Je crois bien, j'espère que beaucoup sepela nango. Donc soko sepela na vidéo ko zanga te ko partager, commenter, aimer et ko zala malamu. Voilà lelo toza na vidéo na biso tozo sala kwanga donc comment ko sala kimpuka na yo moko soko za na pays moko za na difficulté ya kozwa kimpuka nous a vraiment na besoin ya kolia kwanga donc na elibino comment okoko sala kimpuka na yo moko et puis réaliser kwanga na yo moko na ndako sans problème. Voilà pour la recette oyo tokozala na besoin ya manioko kombo moni manioko osombi manioko na yo et voilà bolanda étape par étape ndenge tozo sala tosombi manioko na biso na supermarché na wenzi donc kaka ndenge ekosepelisa yo ça dépend la place nini bazoteka na prix ya bien et eloko sala oko ngana olongola ba partie oyo ya suka donc après toujours kata manioko na biso bolanda soki esengi na tia commentaire na tia commentaire. Voilà tout kati manioko na biso parce que manioko na biso pe eza ya mwa minene o kata manioko na yo olongoli yango poso o kati manioko na yo olongoli yango poso donc awa toujours longola poso na biso na manioko. Après avoir kolongola poso na manioko na biso tokokata yango pona e facilité biso elemba mwa noki parce que bomoni manioko na ngape eza ya minene donc manioko na eza vraiment ya minene donc nazo kata yango boye donc ozu manioko na yo olongoli yango poso et opasoli yango na kati et puis okokata ngo lisusu mwa mikie par rapport à ninga na kateli ça dépend na yo moko pona e wumela pete donc après wumela te okokata ngo lisusu mwa mikie koleka ndenge na kati. Voilà on a toujours continuer toujours na ko kata manioko na biso donc voilà ana sisi ko kata siko manioko na nga na longoli poso na kati yango na kati na pasono na kati donc ndenge bozomona awa tolanda vraiment nabo kebi nyosa pona o réussir après avoir ko kata manioko na nga na sokoli yango na sokoli manioko na nga pona kolongola ba saleté wana et na chema na nga na kati ya bassin na jusqu'au manioko na nga oyo déjà na sokoli yango nazo tia yango na kati ya bassin comme bozomona tolanda nabo kebi nyosa bandiko vraiment eza très important ce qui olingo réussir na biloko mususu ya kolanda vidéo vraiment bien. Voilà wana to chesko yo manioko na biso na kati ya bassin na mai penza et couvrir manioko na biso et to finiki yango bandiko il faut ofinika yango bien kosala recette oyo bien astuce oyo eza bien kosala yango vraiment soki osala yango na ntango moyo eza makasi na été eza vraiment bien manioko ne kowumela te ekolemba rapide mais soki toza na hiver boye vraiment il faut kanga yango bien nga na kangaki yango bien na kotisaki yango lisusu na kati ya chasse moko na koti yango vraiment na kati ya chasse mpona elemba donc c'est ça important eza très important et voilà après une semaine nandambu donc une semaine nandambu après une semaine nandambu ya kotika manioko na biso na kati ya mai bomoni mai ndenge échanger couleur mai ezalaki pembe tant to tchaki yango après une semaine nandambu bomoni mai échanger couleur donc sokoza na olakisa bino awa donc une semaine nandambu mai échanger couleur et to boaki mai wana bomoni ndenge elembi mais elembi penza makasi te parce que toza déjà na hiver toza déjà na temps moko ya malili mais sokoza na patience oza na vraiment pressé te okoko tika yango ata donc okotika ngo ewumela nango po elimba nango vraiment
elemba nango vraiment bien. Donc nga nazo sala méthode O pe eza option. Donc ba option eza ebele. Et voilà na silisi bongo na longoli misisa na manioko nanga et puis na bandi ko kata yango miki. Donc soko lingi osala na option O te otiki yango mais bomoni pena elembi mais elembi pa makasi te. Donc omoni eza ya kolemba mais elembi vraiment makasi penza comme il faut te. Après awa siko na tia on a mixeur nanga na zonika mais soko lingi option O te otiki yango oza na patience otiki yango vraiment elemba na yango bien mais na été et oumela raté na été oumela raté parce que chaleur wana déjà na ndenge soko couvrir yango bien et ko sala ki elemba noki. Voilà, après avoir mixé manioko na biso o elembaki awa siko toye pona bato basala déjà kwanga bayebi il faut o passer yango. Donc toujours passer yango po to longola misisa to longola bani nyonso wana. Après awa bomona vraiment kwanga moko wow na yebi no kwanga moko kitoko bomona kaka kwanga moko kitoko pena na pecha kolia. Donc awa siko yo toujours passer yango po to longola misisa nini boye. Donc c'est ça, mais des avantages ezali na option oyo parce qu'il faut que la vérité hein bande ko faut pas ko ça pour eza vidéo oya ko ça des avantages ezali na option oyo eza ke orozwa kwanga ebelete des avantages nango yangwana mais kwanga vraiment eza kwanga kitoko olia kwanga bien bato balinga kwanga pembe ndeti kwanga bateke vraiment kwanga oyo eza pembe. Donc na yebisi bino kaka des avantages ezali ke orolwa kwanga ebelete. Donc après avoir passé kwanga na biso kolongola misisa to finiki yango to tiki yango ata 2 heures de temps, ça dépend ce qu'on a temps. To tiki yango ata 2 heures de temps pour amidon ekitana se mai e matalikolo to bwaka mai wana. Après 2 heures de temps to zongi bomoni. Donc kwanga na biso o toza nango na posa ekiti na se mai e matalikolo et tozo bwaka sikoyo mai oyo. Toujours boire comme mai oyo pour na to récupérer kwanga na biso oyo toza nango besoin. Donc c'est ça ma pesi bino option soko za na patience ebele olingi otiki nango elembi. Donc awa bomoni kwanga na biso toza nango besoin ngwana tozui saki na biso donc maboko na ngeza propre na rincer kaka pour na simbi bassin. Donc avant que ça la biloko na kolia bandeko il faut toujours ko sokola maboko. Et voilà awa sikoyo to tie kwanga na biso na kati ya saki pona etanga mai. Après to koleka na étape mususu ko sala kwanga ezaka na étape ebele bandeko ba o ba sala déjà kwanga ba yebi mais yekola o sala kwanga na ndaku eza très bien au lieu de penser tout le temps. Eza bien ozo sala na oyo moko surtout ceux non pona koteka te pona kolia kaka eza bien ozo sala na oyo moko soko lingi hein. Donc so lingi c'est ça biso nyos to yekola donc ba option ezebele ou eza bien pona bato yo ba fanda place ke kimpuka eza difficile pona bozwango. Donc après natika ki nanga yango ekiti mai natika ki yango wana ekiti nango mai et puis ko awa to comme l'étape na biso pena pona to réaliser kwanga na biso. Donc soki ekiti mai et comme asusu mwa makasi il faut konika ngo otie mwa mai pona elembisa ngo soki eza nango mwa mai e otiki oniki kaka mais soki komi makasi obakisi mwa mai pona onika ngo avant to kisango avant qu'il y ait une étape où pendant to komaka ke esala makwanga il faut konika yango soko niki yango te kwanga na yo ekozala ba mbuma. Donc awa tozo nika yango nanu ya mobesu tozo nika yango. Donc après avoir konika yango oyo eza option mususu eza na ba option belé okoki. Donc je crois deux options oko sala oko kangango ochonde tina chasser otie toki après opandi okaboli ou bien oko sala bina préférer ki loko eza nango kwanga ebelete na préférer ki nanga na ko sala na option oyo na pona ki nanga option oyo pour kwanga eza nango ebelete. Voilà ozo balola kotika ngo te sozo sala o kotika ngo option o kotika ngo te parce que so otika ngo na se ko kangama eboti poso donc okoka lisusu te donc oza obligé ozala kawana o balola kango kaka po ebota poso na sete option oyo nde yangwana. Donc après avoir bomoni to baloli kwanga na biso komi boye awa sikoyo tozo nika yango to komi vraiment na point oyo to lito sala kwanga
kwanga moko wow bino mo bosepela nango bomona ngo kwanga pembe parce que kimpuka yo moko sali kimpuka yo moko réaliser yango e wumeli wana te e fandi wana te ke ponde za ba mpuka ba kimpuka msusu to sombaka e wumeli yo sombi yango boye kwanga bimi mwindu po e wumeli o lamba kwanga bimi mwindu kwanga msusu ba kimpuka msusu mona solo pona nini e wumelaki. Mais tolobi te ke ko somba kimpuka te mais okoki ko sala pe yo moko soko koki mais des avantages ezaka ke ozwa kwanga ebele te mais eloko ya kitoko ozolia vraiment na appétit tozo nika kaka kwanga na biso fo nika yango bien tozo bakisa mai pona kwanga biso za mpe kolemba eza makasi te donc kwanga moko pembe nde tipena kwanga bateke bato bayebi kwanga bateke bayebi kwanga bateke za pembe kaka kwanga bateke ezalaka pembe donc pardon kwango na pecha olia donc tonika kwanga na biso tonika ko awa to kabola mpona to pesa en forme donc bomoni manioko nange ezalaki mo ebele mais kwanga ebime ebele te donc des avantages nango yango donc to sa penda kwanga na biso to komi na place to pesa kwanga na biso forme voilà donc kwanga donc to vite to tchango na clean film donc au ça la makasa naza makasa mais na préféré ki nanga papier aluminium pour na eza vite fait et puis makasa moso tokisi yango mona ndako komi solo pardon donc na préféré ki oyo pour na makasa na moko donc après clean film na zui papier aluminium nanga na tie yango makangi bien okanga clean film no bien pour na ekota maite voilà ce qu'on a tia on a kacha nzungu na tiango na kati ya nzungu boye naza ebimika 3 kwanga ebimika 3 kwanga bandeko bela manioko ali ebimika 3 kwanga donc c'est ça et voilà ce qu'on a tia mai nanga ya moto mai etoki penza donc mai etoki okosa pe otie nzungu no na moto otie mai etoki apo yo odindisa kwanga menga na sai nanga beza nango kwanga ebele te donc na linko mi tia mutu pasi te na tokisi nanga mai ya part na ye na supi na tia yango donc na tika kemka 20 minutes lokola kwanga eza nango ebele te na tika na ngango ka pendant 20 minutes voilà bomoni kwanga la biso kwanga moko vraiment bandeko botande ebimi pembe est-ce que kwanga boye et puis so posa olia te donc kwanga moko kitoko vraiment donc tala mo ebimi pembe kwanga bateki. Voilà, merci beaucoup Bandeko, merci. Abonnez-vous, partagez. Bandeko, baza ba place baza na difficulté ya kosomba kimpuka. Bandeko baza na difficulté kosomba kwanga ndeti na yebi ke je crois aux États-Unis ou bien en Amérique, boye. Bazalaka na problème bazalaka kwanga eza vraiment cher donc so bozana bino na facilité ya manioko osomi manioko osali kimpuka na yo moko na ndaku osali kwanga na yo bozolia ekozala kwanga moko kitoko okosidéranger te ke kimpuka ya solo kwanga ya solo donc c'est ça, partagez la vidéo, aimez, commentez ekozala malamu tu kuta na mbala ya sima. Bye bye.